bandeko tango wa balenda yaka faut kozwa temps ya kolanda ya koyoka na vanzi na réfléchir na lobi baseri moko papa da longa na loba keke bo fininga na tanga te eza problème te mais mwana na ngai zako akolongola ngai soni oyo sikoyo na réfléchir ngabi bana batata oyo bana papa kisolokele o abota na bonzoto obiso eza bana ne abota na molimo bana papa diangenda pe o abota na bonzoto baba ventire batanga na bapoto soit disant batanga na bapoto bangonde mais mutu atangi koleka bango ezaka papa zako atangi koleka bango nde bazawana mutu moko te atangi koleka papa zako aza na ba diplôme ba maplôme lelo papa zako ye wana directeur donc ti bagangaka na bango wana le côté zéro babimisa maplôme na bango tondi eza te donc bango ata okotanga na batangaki wana ekokoli na oya papa zako te papa zako nde atangi koleka na bia batato bakosaka batato baza bata distraction sikoyo na koti mwa moke mpe na bana natali boye papa Tracy un jeune recteur de l'université Sibo Kimbangu. Wow! Amai! Sikoyo na te iso bana batata wana asana komela ba biberon ba parents asana komela ba biberon na mama na bango eloko te bana na eloko te mais papa Tracy recteur tala cérémonie lekaki na centre ezalaki somo ya université Simon Kimbangu mwana ya papa zako donc papa kisolokele lukelo bituvili kiangani Zakari tango abotaki bana liboso na bonzoto badiabolo bakenda bango nyonso tango alati nzoto na ye ya nguya oyo baki na kotambola na basoda na koya na basoda na ngai aye na nzoto ya nguya nzoto wale ezali kolengisa bato bazokoka te baza kofinga bazoyeba te bazofinga tata na bango alati nzoto mosusu baza koyeba te baza kochola ye mpe azwi nguya na ye alatisi bana ti papa kisolokele lukelo kiangani Tracy recteur ya université Simon Kimbangu tala niveau abi bana liboso balonga kite ya mibale l'œuvre de l'Éternel ekiti na maboko na yeti bana mibale baluki makambo baluki problème so tali papa kisolokela zakuna papa de lungala zakuna papa de ngenda zakuna papa Simon Kimbangu kiangani azakuna eloko eboma batu bakufa te basali papa de lungala lobaki na ye papa zako akolongola esoni oyo nani atangi koleka papa zako nani atangi koleka papa zako bana poto omonke baba bébé spirituel bébé spirituel papa kisolokela kotika papa kisolokela ata alati nzoto mosusu akoya kaka na bokonzi na ye bokoyeba ye kaka na mayele na ye mwana moko te wa koloba ke te oboganga boloba bobimisa ba maplôme eza te kijika ya poto boganga ka kijika ya poto kijika la mutu zéro eloko eza te papa kisolokela vanda papa Simon Kimbangu bakangi papa kisolokela défendre tata na ye ake kosamba défendre papa Simon Kimbangu papa zako na thèse na ye batuni ye ndenge bande koloba ke papa Simon Kimbangu azali babiso tokela nkamba tokomona ye po esi akufa a présenter papa Simon Kimbangu kiangani
c'est mon père. Azo continue kaka. Ko lakisa monene ya tata na mokili. Azo ko défendre tata tilelo, c'est mon père. Et en tout cas bandeko bakosaka biso batata wana. Bakde bakenda bongo bakenda vide lo ba kasi bongo kyangani nzambe molimo santo. Ba o bakenda wana bakenda vide baza ne loko te baza vide. Yangwana na mayele ya bomoto pe bazalaka nango te. Sagesse spirituelle kutu longola ba nango te. Bazo vive ki bontaba. Ka kijika ya poto. Na bana batata na bana pe baola ndaka lokola batata kijika ya poto. Mais na mutu eloko te. Bon. Et l'autre côté, papa Tracy déjà comme il a qui sa valeur wana ils ont kolanda ils ont continuer papa Tracy kolanda lokola tata yemoko jeune recteur ya université simo kimbango azali kola ki sa ba evre ezali ko monana bana batata wana nyonso c'est bona makambo ezate ba bébé spirituel ba woka ne batata na bango ba vandela kaka mbongo atinsana ya bandimi baliaka poko tanga bakenda tanga na poto po baya koluka ko yiko ko boto la kiti ya nzambe bayembela ka bango ba doka ka bango o bango ba mériter te fallait ba keno ko sala tana ba compagnie te makambo batangela yango wana ba vandela kiti ya nzambe papa zako tina batangisela ke pa batata pour être azwa administration atia yango en ordre yango batangisa repona administration ya lingomba yango wana batangisa ki déjà babi yo poto te Afrique esika makambo evanzi poto te bango bakena bango mais bazwa eloko te bakozala zéro bon donc c'est ça yango tout le monde ezali ko kita déjà. Félicitations papa Tracy, félicitations. En tout cas bon ndima ye bo betela ye maboko po azali ko lakisa ba œuvre na ye, ba œuvre d'or. Azali ko lakisa, azali ko landa lokolo ya tata. Yango na mona ka libota wana ba tshaka ngo misu. Batu ba finga kango, batu ba chola kango, po te ba yebi. Kenguya eza kuna. Alors bango pe baola sa fierté baza ko tombwa makaka bazali ko tombwa ma e ya bino bana boze la bino batata bokufa bango pe ba remplacer bango pe banzambe ha bana bino kuna pe banzambe ha se boboti ba 150 bana bango neso banzambe ha na bato balanda bino ba bébé spirituel. Félicitations papa Tracy. En tout cas to monaki makambo ndele kaki na kati ya centre. Honneur on est kitoko, cérémonie est kitoko makasi. Et ezalaki vraiment kitoko, rien à dire. Donc au pela ko chola ne ka mutema mabe, ba jalousie, ba linga bango vérité te. Donc ba linga ka ba kosi la ba Tracy makam. Ba to balinganga, oh la ba be makambo Tracy, kasi mambo Tracy yango yo, ba evre otozo mona. Biso to lo ba oto monaka. Oto monaka. Ba evre na lobby. Na lobby yango yo na lobby. Kafwana ne mutuko. Papa dalunga na lobaki na ye bokumona. Papa za kwa ko ya bozela. Bangone so batata balobi bozela. Papa kisonoke ya lobi ya bocholinga bocholinga. Bofinga na tikeli bino mwana nanga zako. Papa za kwa azali mokonzi ya famille. Yende batikelaki ate ya kabali. Bana na neso bakenda wana. Aidika kabango bazana babanga ba ye. Ba papa ba ye baki que papa zako nenga zawana azali parti ya papa kisolokeli. Papa biso bana to yebi yo papa kisolokeli mutelo bituvu di kyanga ni zakar to yebi yo papa to yebi yo kumisa mala yo to yebi vraiment. En tout cas on ngana ya nango yango wana félicitations papa Tracy ozolanda lokolo ya tata. En tout cas oza incomparable okokani na moto te okokani na bana na bango te donc yo peno ali likolo umela continuer ka bongo.